Oka kondima sondimi Bellevue okomi famille bota ozana to kondima Bellevue te loza burundaise to tcheka rwandaise oui mais oh bobo ça na que c'est un congolais za honneur pour na Congo ndenge style za ndenge yepa za ngi ko condamner mutu te mutu même nzambe wa kela mukili asala biso to atikela biso liberté ya choix oza libre na rôle ba na fanatique ya Chéri Kobeto ça n'engage que moi mais c'est pas dit que na komi ko luka skolo wana za fanatique ya Chéri Kobeto na koma ko nouer ba artiste mususu c'est ça qui fait mal. Avaena maman na bango. C'est sûr on va. Quand on moni que mutu a bimisi fiche wana. C'est que ça ni maman mutu aloba maman na bango tete OK. Ça ni bimisi fiche wana pour qui me ça maman ba bi ba non non tant mutu te mutatekiri tant azo ça le lot. Ava asa le lot il faut na asa ni. Ayoka bata kuna na. Les avoutiments. Comment les dire les avoutiments? Pour bango j'avais que bango na base deux personnes basali. Bango pas bango ma foule à camp pété au sana par rapport à l'absolu ya moninga mususu parce que communiquer on a teli biso na internet communiquer na le problème et d'ailleurs notre moni le comme on a que tout autour ya sert la biso si là na kise ba tout so il y a des idiots. Ton papa Massou, ton démarrage pour tout faire, papa Massassi. Mon tout ta porté la mission d'autorité morale, ton démarrage, bon, quand il y a collaborateur, allez, il y a besoin de Kitawa, au Vanda, au Miyoka, mais les missions de Miyoka, pas démarrer collaborateur. La mission Max, moi, nous avons dit au Vanda. Est-ce que vous voyez que vous avez serre la mission en danger? Vous voyez que vous avez le Mouba Koufa. Pour lui, il y a un Bellevue et comme un problème. Mais le son, il y a un Bellevue et comme un problème. Il faut pas y aller. Mais bisto, il y a un problème où il y a des colonistes aussi là. Na yébité, en tout cas, pour la vidéo, il y a un qui a dit si la danger, si la artiste super, allez, après, famille, il va dire qu'on peut décorer. Mais toujours bagarre na Baptiste et Azali Banda. Collègue, anniversaire mais tout. Parce que Azali collègue, on m'a dit que on a na ezabo. Nous là ils sont commis à 14h30, mais ni tu as 9 giga déjà libéré là. On a la fille maman. Aïe pena bino bolite to kota ki na distraction makasi. Nous sommes à série télévision. Les agana conseil ya kotalisa mutu longa awa poke na ka oyo kaya mabe poke na kaya malamu. Donc cela veut dire votre papa Kulutu dans le bina bino botala ba fille mais projet na ye boko sentir amour projet na ye boko kamwa mais boko kamwa parce que mon cas mingi te pour yebi famille libota Bellevue candidat azali professionnel azali mutu o lelo et lobi papi Kader azali parmi batu oyo batomboli théâtre. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Mozola Nabiso partout dans le monde entier. Chéri Kobeto, Nabino Yeyo, Papa Kuluta, famille Bota. Merci beaucoup. Naba Bonenyo Soya, Active Final Télévision. Merci beaucoup. Nabino tout n'enge bozo continuer Kolanda Biso à travers le monde et surtout partout au Mozali, famille Bota, de partout, Canada, Londres, Paris, Belgique, Suisse, Suède et partout vraiment. Même Tina Venezuela, même Tina Bethlehem, famille Bote Zalaka. Merci Nabino tout. Merci beaucoup Namich, Oasimaki, réalisation et puis montage. Merci beaucoup Nabino tout. Oyo, vous avez toujours confiance. Il y a Kolanda Active Final Télévision. Voilà, Lelo, tu vois la Bino presque rétro, compilation. Oyo, il y a une émission tous les cas qui dans la semaine. De lundi à samedi, Botala Nenge. Tosalaki musala botala nenge vraiment to betaki masolo ya mama Bellevue parce que a ezali masolo ya mama Bellevue
na ba fanatique na ye makambo azali kosala. Merci beaucoup na bino tous surtout mami Tadina ozalaki wana semaine mobimba pona kolanda l'émission. Merci beaucoup na maman la maman chérie à moi si bozalaki wana semaine de lundi à samedi oyo botala sikoyo bozalaki wana pona kotala ba émission. Merci beaucoup na maman Annie Malonga depuis Montréal bozalaki wana pona kolanda. En tout cas bolanda rétro oyo to compilation oyo bolanda ngo na bokebi nyonso botala ndenge tosalaki musala. Merci beaucoup. Oleki bango nyonso ça n'engage que moi. Ba nyonso kadera bimiso oleki bango. Il y a un problème mon beaucoup baka musala et puis na kozana respect ya baini. Donc ça dit bato ba comprendre que ces artistes il faut ça impoli. Cause l'artiste ils ont un principe et belé il faut discipline surtout. Donc indeti masa wana na yoki otangi kombo na yoki le passe azana ya komi porte-parole ya sœur na biso sila ba mozo ya sa émission. Oh tika boy ouais na mona mwana otandresse ko mozo et puis émission ba sa ka santa bunde na kombo sœur na biso sila eloko mambo na nina loba bani na bordire miso pena samela pato banango président oyebi ke lelo na solo pembe oyebi mutayela biso ye na mambo internet ezayo ifasiki na yeke ezayo charge nanga nini ifasiki na ezayo mais sur l'université na ezayo mais na émission c'est ifasiki na yenga pone ko bebisaka ikulusu boy biso toyebi vérité mutako tala histoire ba kosaka ngote mais les mal les anini à l'époque tango ubandi fasiki tango bandi musala otangisa ye sans tabou zaki na plaît ubandaki ma be na sans tabou te mais ya zaki trop sexuel yango na cheke ba émission mo ya genre ndemo na ye mais siko lelo tikala tabou fini mo bimba omonte tika boy atikala nini tabou fini mo bimba wala na itandreso tenga misaye penda siko biso to na devoir ozongisa ye parce que asa soni pe ya culture yo lelo oyo za honneur ya culture na biso ça dit il faut banda ko beta société na nzete wana tenga misaki wana devoir makasi ozo papa na ye mutala accepte na banda ya simisa ifasiki na ye wa beta to natanga na ifasiki obe no banga ifasiki ga mais ifasiki ne yango abi ataka na ifasiki go afuta mo minerva si seulement minerva te wala na pesa te yango la kele ba betala tabu bi apesa ate asota mir kuta kima classe moni ya pe faute pe to condamner yo te ifasiki yo za université donc mais pas futa minerva vous comprenez bino mo ndatika bana basisa ba darling love Clarisse Plasma problème mo ko nenga za bo fa futa no minerval donc en tout cas pas c'est maintenant à futa minerval petite sœur na lingage mingi ya Deborah Mishika la plus belle femme ya famille Dibinga ya la plus belle femme ya famille Dibinga il y a raisonnable on a peut-être que Deborah raisonnable mais il faut futa no minerval en tout cas passe na ngezani mais wana mutu ifasiki nenga mais ifasiki yo mikolo ko to bengo papa ifasiki o raisonner eloko wana ndeni nazo sololo pembe tango betaka tolo ngana leka na ifasiki biso ko to yebiso ifasiki nenga youth vous comprenez ce que passe na ngezani na ba mambo sala bazui garçon wana Kefebe lo c'est un bon acteur ngana ko nie ngande na boui na ko nie mu mais assemblée lo pa ya ndeko nanga frère nanga Kikedi oui et pas Zoro Babel ça dit que ça condoléances à perdre acteur na Prado vraiment mais sincère condoléances président donc on a perdre nanga ça dit so na bi muta tambisanga njili changu Zoro Babel na Papi Malwa on dit atika théâtre lelo ce que pas ces années lelo yo bandeko na biso oyo ngana benga ba kuluna de la presse parce que ba kuluna de la presse bakuluna de la presse baza tout o choqué bato o ba makambo ni o choqué so bandira za no kimia lelo yo bakuluna musana bango za basoki saka bato akata bato déjà ba momi on Tendresse basuma banani bango ne soto kinga bango ba bishop bakuluna de la presse bishop a joué Soukounate Serre Milo a joué à Soukounate ba maman Milo on dit qu'il y a des artistes ba fanatiques le baza ba Kaboli babaku baza pe ba sepela na musala ba collègue belé ou baza na boatu pas belle vie mais moi ba jouer pour les autres points niveau Kaboli mais acteur est-ce que acteur oyo peut-être bon oyo andimi na ye andimi ngana za nga famille bota aza libre mais acteur tant alobi que leti Gesho a joué kapa ya ndeko na biso sila a joué kapa ya belle vie. Est-ce que acteur a bon à ngana comme famille bota tona comme abaku les problèmes les années toi tiens na mutu na ebongo
ngana lingi ko condamner mutu te mutu même nzambe wakela mukili asala biso to atikela biso liberté ya choix vous allez libre na ko ba gena fanatique ya Chéri Kobeto ça n'engage que moi mais c'est pas dit que na komi ko luka skolo wana za fanatique ya Chéri Kobeto na koma ko nouer ba artiste mususu c'est ça qui fait mal mais aujourd'hui ba tout so bi na za na famille bota ça n'engage que mais rien n'empêche que bo casser musala na sala musala te aux marchandises oui que lelo ser na biso même si la ninga za bongo ana besoin bongo mais botala bo bossa na te que tam bongo continue ni aux musala na carrière ni carrière artiste protéger la carrière boye tout fait carrière na parce que lelo ana ba biyo musu to musu sepela na ngona pechanga lelo manquer na batebele parce que bino bongo privé pena que pechanga ko jo ate po za mutu na été boy bo meli pe marcher tala ba ke ko finga ti parce que ton dimi celui mutu za professionnel moi je ne pense pas que ser na biso sila mo simba téléphone boy a publier na page mais azana bato engagé ndemo pe na ser na biso Belleville ce qui siko maloba ne uti olobi ngai na publier il faut ba finga nga tala ti niveau ba ke ko finga on a souvent qui musenzi sache les très bien quand émission on a le roi prophète bo pe se bango ka quelque temps ba finga ser na biso sila bo comporte ba tika boy te bongo émission bongo te wana banani wana ba kuluna de la presse wana ba senzi wana ba lobela kai au moins tu bon lobela ti bon honoré te mutu ça on est bon ba bien que ba ministre et au ministre culture et art ba ministre qui ya culture et art bino bo finga ke ba tout na ba senzi pembeni na elle est entourée par des zombies et des carnivores aïe az artiste moi ni ba ko benga hypocrite ba benga hypocrite bien mais bitanga bi c'est trop tard résoudre bango mo bakuluna de la presse ni balobelaki bana ba via malamu te est-ce que c'est là to solo pembe bana na basi mobali ni na ko honorer mwana mwasi wana finga ba tongo midi poko ba sanitaire ba bêtise bana na tout na mandela mobali pa ki parle kitoko mwasi mobali so ki parle kitoko mwasi bana na ba kitoko de eno to longoli kota kitoko mwena to kino na ninga lo kota kitoko mwen bana kitoko bangala ka bongo ba kwa ma bongo ko longola fodete na nyofi non tant que ça na occupation na ye ozo ba ko na occupation atiki nyoso ye sala o comprendre siko ye tant que ça musa siko bato bazana na bakulu o bazawana mais faut pas ko pesa na de la presse faut pas ye ba ko pesa mutu wana to sala musala respect mais lelo siko yo so ba fingiye après pe mam sipe a confirmer azo changer équipe technique au moins de radio kaka a changer tic a ba changer après c'est communiquer a changer tic a changer donc azanda donc ça veut dire réaction ya mams elingi koloba ke ayoki kolela ya communicateur parce que baza ba fan te ba fan eza ba fan nga na ko atela ba mais ba fille wana ba tonton wana baza soit disant ba communicateur mais ba jale lona mais ça ni bien ayoki bango non ayoki bango donc yena ndeko na biso na ba kabwani kasi bakabwani kasi kata bachena za mvutimati sina bol bongo ya weba eza mvutima bongo na bi eza mvutima bango jamais que bango na bas deux personnes bazali bango pa na bango bafula ka pepe ozo comprendre parce que comment mutu oyo na yo na ye bozo travailler comment que ba kulu na moko ba difini moko ba ko ya ba ko ba kabola bino na te so comprendre vraiment okoboya ngo okoboya ngo na sorte parce que bon il tombe la piano okoboya ngo mais yo pourquoi une conception pour la ligue pour hôtel la ligue mais tant on nimie sur se paye makamba bakulu na mambasala c'est qu'on se paye na bakamba on se paye na bakamba en tout cas je suis désolé na vraiment désolé na nyonso eza bien été tout ça la bino mo ba to tombe la théâtre to ko mateka ya kofinga zoka no sala ko ba finga ni ngani Roba, mais ça qui te côté. On m'a dit à Fanny n'a pas pour nous, n'a pas désordre. Aïe, bah, qui passe la maison, mais ma samba, ça peine à y beaucoup. T'es nécessaire. C'est là, il y a habité. Ma, c'est là. Yozawa, Olekawa, Ma, Oche tena yango. Boni bona weti. Oche tena ni. Oh. Yo ba komi koleki. C'est la veille bisa yo. Yango. Toko ya toma. Pipine, alobi. Ndeko na biso oya surnommé Mushina. Pour Mushina za komona ngaya tatu Mushina. Asala illusion na komona nga. Do aboki nga dédicace. Alobi boyo. Alobi komeka ko tout po réputation no badela yango. Do bazo kaneso ka chaîne sala dan green green. Ay ba sala ni. Abi réputation. Ya nini? Ya nini? Réputation ba somba ngo. Alobi esa ni. Ba sokola ngo pete ya. Ba sala ye bombe mi to so ba fini ye peti na. Abi ya za na caméra. Oh.
ya leka na caméra te bango ba ibo loba wa mam na bango donc vous allez chacun porter sa propre charge ouais non ba belle vite on a bango ba bande wa pota donc pour le bini ba pota ba talinga te ba bunda te mais là c'est suga suga nzambe likolo akela biso apesa biso pema oyo ngai kuba na nga kutu mpona tema chaîne ngo leki désordre oyo nzambe na likolo alimbisaka chaîne non retirez liloba tena kechindenge chaîne limwa kasi chaîne elimwa parce que elimwa sikoyo ekomi ya kofinga ya mutema mate nini yo bokomi kuluna na la presse non chaîne kulu ya baninga elimwa nalobi elimwa parce que baye déjà guerre makasi oyo nake guerre wana tolingi yango te elimwa kama basa ya chaîne mutu apesaka ide apesaka décoration ide asala chaîne bafinga yango kosambela eza bien eloko eleki kosambela eza te nzambe merci bapriere ya belle vie na bapriere ya famille libota akonga napesaka mot d'ordre nalobaki 48 heures omoni kilo wana bokopanza tika boye yesu nabaki soki toujours botouche kaka mama belle-fille la patronne Nicolas belle-fille na miniature nalobaki bokopanza elamba belle-fille na miniature bokopanza na lokola mutoyoka nzoto presse niveau bokende nango bokofingana na niveau moko bandeko na ngai sika donc bozomisambuse bobaki mikolo koya bokozala su na valeur te moni mama na bino moko babisama mama ya bino ye akosalaka chaîne ya okende ka liboso me bino bokotikala kaka na se mpona nini osala chaîne akende liboso ma ozonga reta bato aza na bango bapesi conseil ya malamu te po fo kofana na baconseiller ya bien bayebisa oke tokende boto lokola maa belvi ye moko ta baconseiller ne bayebisi me ye moko po yo moko nanu so bato bayebisi yo okibela na ndako ofani nanu obanda koraisonne nanu mutu onayoki mabene ebele mais mutu aza bonne ndenge obima bene ebele ser na biso mpe akapela lobi trop bana ebele banda osepela nete makambo osa banda kokoluka te ye moko tata mwasi ayekoluka aza mabe et puis chose grave abi babengani ye nde kobeka atukaesanga soa libote makambo wana ngosanga boyela ye dolibra obesanga fayele dolibra nabubola na émission voilà émission na biso komo kena suka atuka tozolobela théâtre tant tolobela théâtre tolobela ka belle vite oui toza famille libota mais totala pe talaka nanga ekomi na niveau okomona na suka yesu nakende wabie akende wapie kotika ngai pe ema na boala kwa sibiko voilà kosuki siao donc cela veut dire ndeko na biso bajuge ye apibiaki information wana asolaki na merde soi-disant yango balobi papa babi garder réputation bango basi basambwa mais soki mpe ozala raison na yo omoni eloko nga nazoloba na bandeko na biso bobengaa na babakuku bazwa na kiti bafanda babakuku oyo ya bajournaliste te oyo bafanatike bazwa na kiti bovanda mosusu moluke na moko voilà ntango bango baboye na ye kotala démarche oyo biso tosalaki ya kimia ekota mais lelo epelisi moto ya nini parce que bokolobo papa kulutu yozoloba makambo wana eske eza makambo na bino te fona beta tolo biso osala démarche tolobaki ser na biso sila ozomona teke tia entouré par des zombies et des carnivales comment bato mobima bayaka kaka kofinga mpo batalama et surtout bachaîne na bango lelo tout bakomi monétisé na kombo na yo toi tu es là otala bango kaka boye bazofinga ndeko na yo et tosala démarche wana lelo tovandi kaka moporte efongwami batieli biso papier oyo ya
totombola cinéma ya Congo tomatisa cinéma ya Congo so papier wana eluki problème nde siko place nisiko na ye siko kovana na bandi bina a pomona ke lelo papier wana batie wana o ndeko na biso atie wana nayebi te lelo parce que nga bato bazobenga nga naka mpe moto na kati ya bato bazobenga nga badima asila ye moko nde mutu ezalaki autorisation na ye te eza mutu batravaillaka na collaboration nde mutu apiblie yango naboyi te soki batravaillaka en collaboration soki moko aza na mot adire mosusu aza na mot adire to moninga moko aza na empêchement moko mpe akoki kosala par rapport ole mosusu ya moninga mosusu siko communiqué oyo batieli biso na internet communiqué ana eluki problème et d'ailleurs na tomoni lelo komona ke tout autour ya ser na biso sila na kize bato nyonso tu te il y a des idiots des fous en costume et des zombies wana eza lechire te eza qualification bokotuna nga kwa papa tout tolobi bongo comment mutu batrabaka en collaboration na mami na bino na mams na bino atie information bon information wana bino botelemeli yango mpona nini botelemeli yango mpo bomoni ke bachaîne na bino ekotalama te mpo bino bachaîne na bino etalamaka kaka ntango bofingelaka ser na biso sila bato nde bachaîne na bino etalama soki bosali analyse promotion bafilme lelo bafilme ya ser na biso ezotalama mpena esu te kosele 10 tala lelo mpena grande artiste congolaise lokola ser na biso sila lelo bafilme ene ezotalama lisusu te akomi kokabola banombre de vie na bato ya mafinga c'est pas normal c'est pas normal nga likambo epesi na nzoto malili bakomi kotala bato ya mafinga makasi ke autorité morale charge wana nyonso tu naye kotika yango mpa nani naye kotika yango mpa babaku parce que bino babaku boa bata sentiment yango moi na utu yebisa famille bota botala biso moke botala nde belvie ebele pourquoi bino bokotala autorité morale na bino moke et puis pourquoi azotalama te bolemi ye asili ou comment voilà aga na baka vérité bino bolobaka o pembe ana nazobeta pembe na droit chemin nasangisi pembe na droit chemin na évite soki ekopesa nini sikoyo babandi kofinga ndeko na biso oyo apidliaki yango entre guillemets babandi kofinga ndeko na biso collaborateur ya ser na biso sila babandi kofinga ye il y a des émissions bafingi ye sikoyo lelo na tie mokili communauté internationale témoin communauté congolaise témoin lelo na bato ya belvi na bato ya sila qu'on se le dise en face comme ça banani bafingaka bato benza parce que bofingi na collaborateur président lombe kuta finga me boka collaborateur wana baomo balobi yango bongo to démarra kutu papa masumu to démarra kutu papa masasi mutu kuta botela biso autorité morale to démarrer boka yo collaborateur ale ya bozwa kitawa ovanda o miyoka ndenge biso tozo miyoka bien ba démarrer collaborateur siko tant ba démarrer collaborateur soit disant que information wana ba solola ki yango te soit disant bango ngana zo ba makambo bango ba oloba bango pona bango ba moni ke mams ba solola ki information te ba beta ngo bango ba siliki mams azana idée la te bango ba linga kotika mams focus to fingele ke batu focus to fingela ke batu focus to fingela ke batu do bango ba tika na contexte wana ok ndeko na biso pe na ebe na ngama ndeko na biso collaborateur ndeko na biso collaborateur au-delà de tout azotala amoni ke lelo artiste akutaki likolo makasi artiste akobamba na boye ndenge nini ndeko nanga tika na ebisa yo ana nazoloba sute ke take pa kulutu ana nazoloba ke moto azala souci ya théâtre na vandi na kata théâtre na passé ki bo jeunesse nanga na théâtre lelo to se voiler ba face te ser na biso sila auti likolo bagarre ezalaki makasi koto azotalama koto belvi azotalama mais lelo yo ser na biso à perdre octave à perdre visibilité ya bafilme na ye à perdre na bandeko na ye ya théâtre oyo batournaka ebele tel ke nakotanga lelo bakombo mpo na nini bandeko na basinika grâce ya bazombi na bacarnibal na bamito oyo baza na tout autour ya ser na biso sila et ça bien parce que
au-delà de tout, tout ça, artiste. Tout ça, artiste. Même là, on a Koloba. Ceux qui battent les camerounais, battent les Belgiques, na komona na kobeta petolo. Na Belgique pas que na Belgique, ma Belgique c'est nape papa pour tout ma Belgique ça qui na. Si on yonde ko zo le kala de mission awa. Tout ça la promotion ba artiste la biso. Et lobby nango, mais on a biso le lobo me mission kolo. Parce que ceux qui n'ont pas fait ma hôpital, moi, je peux faire moi conseil. Et le bien, moi, dans des coins, tout le cinéma, il y a Congo. Tout le cinéma, Congo. Tout le monde a fait un liboso. Au moins, il y a des actrices, Nathalie Maïda, Nathalie la Reine Blanche, Nathalie Umbevu, Nathalie Cérézo Lekawana. Et l'équipe cinéma n'a pas de l'autre côté. Mais bango ba tient sérieux. Bango ba tient ma finga na sima. Moussala liboso. Mais biso komona, tout le monde a entouré Moutou. Des zombies et des cannibales sont toujours des filter les gens dans la télé gratuitement. Kakaboué, pas maboué. Mais or que boto qui ça. Yama boni na zo benga lelo ba communicateur nyoso ya Belgique. Boya konzora titi bovanda. Botika makamuya ya kosala ke olengo teka image ya Belgique bien bilo ozoteka image ya Belgique na mafina je ne pense pas que la famille bota problème na sasa kanini tolingaka nde bafinga ma Belgique soko fingie wala tukimwana mabe na biso kobima mais na yebike bandeko na famille bota bandeko ebele sala na cité ba non base ebele balingaka kotambola na limemia koya konupela Belgique ba problème te surtout ça yango moni lelo nzamba confondre faire na biso tete akomo swana na kadeo lelo faire na biso wana na yebite na benga mo pao ya théâtre pour venir comme pao swana na génération nyons agena ko swana tina na jojo nani bote komone Alpha Blondy donc eza ko la faire na biso tete pour ça nezali. Et puis, nous avons encore passé. Si nous avons assisté à abonner, à ce moment où chaîne, quand nous avons fait nous avons bandi à théâtre, les autres sont en académie. Et pourtant, cadre, si on a un niveau à octave, à l'équipe, pour cadre, à un producteur, à notre produit groupe, à notre produit artiste et comédien. Moi, je parle ce que je maîtrise. Dans ma caméra, on maîtrise le langage de la vie. Je sais, frère, on a dit combien de. Parce que jour, ce que nous avons expliqué, Kader, nous Kader, tout ça, c'est dans alliance. Parce que Kader a déjà balé, c'est lui, on a petit frère, on a 4e, la vie de Sali. Exactement, mon gars, on a sa famille, on a déjà la bambine, on a déjà tout autres qui sont en brasse, tout qui sont en macam, on a bambine. Mais les autres, on a tout été à Belgique, on a copine là. A komi kofinga Kader. Popo mona kindoka ngutimeza mbokolo. Mama mukolo bongo lelo komo sona na. Obi de soki serla sona alongola ki matala na bana ko sala mwana liboso da mona Kader. Mais Kader lelo sur octave, sur organisation, à l'équipe. Mais ça n'a pas rendre compte de mon lelo, à ce ko sona na Kader. Et ça lui passe. Mais il y a une réalisation de communes. Il y a un cadre très important. Dans mon bataille de qu'on mayonnaise. Mayonnaise va continuer à macambo. Mayonnaise va commencer à border. On dirait naïbolo. Si on a bien répondre aussi qu'on a au cosa, on répondre aussi côté. Nous avons ça. Nous aussi ça. Idée n'a plus de news bon on a mayonnaise. Nani mayonnaise. Nous avons silisa na nous ba campagne na binotu. So si na mayonnaise après nous allons répondre bino. Pour répondre de la pente mayonnaise, nous allons attendre. Nous répondre mayonnaise de la pente. Nous répondre. Yo pe lisusu nous répondre na mais nous allons aussi ça pena nyoso. Après nous allons y aller dans tout se déranger te. Nous allons répondre bino. Nana. Au moins tellement qui me tellement mabe lekio trop. Qui me tellement bien na mutema. Il y a aussi quoi incendie place au kende yate falo bongwana mais place au kende loko la yate ta place e fandu na kingo parce que kingo peut supporter monter et comme ce kingo loko kingo adendo elembi yo tande kingo elembi yo ya mayo
Yo mo beta bordir na kader mais ngana ba ki mayonnaise na kader ba pire. Et puis on va aimer kader parce que to kolisa bande kuna biso to kolisa bango te ngana mayonnaise to sala bamba ngwele kader azala bi ngwele te. Azali meki oyo aye na respect aye pe na limemia pe a s'imposer na ki président. Mais si on au musama bokomi ko sala émission bino mbaye na ya côté mayonnaise na so lukoto okuta na yo na tout no so yo kokota makambo mayonnaise ko moni ngala baka chéri yo moyo koma boye ndenge ni ngabe na kokama wape mayonnaise koma boye ndenge ni yo zali muto ko lobala boye na tevete ko sona sonata et puis yo so na kadea c'est mayonnaise parce que ngana yebi la patronne hôtel vraiment Belgique Candy, hôtel vraiment film na yo. Voilà. Alors, tant que vous avez film, la famille Libota, aux yeux moi parti mon qui a filmé. Tout le monde a fait un TikTok. Tiens, on a TikTok na yo. Moi parti c'est pas ça qui moi tableau c'est pas ça qui yo. Posté en haut, tiens, on tire ma Facebook na yo. Pendant une famille Libota, vous avez besoin que forme tout à le la sujet à film. Besoin le la c'est que les familles wana ndako bakatanga na famille Libota te. Famille Libota sala musala. Osali musala oyebi ke ba pa wana zoke na ba chroniqueur et puis on a la famille Libota oyo ba fana. Non, nazo ba wana so feka jena. Oya ngo ba wana zo ba chroniqueur ba zo sa musala te. Non, ba osala ba musala. Na kize mukite. Musala ba osala ba musala. Ba promotion. Ba osala promotion mais nan le bakaka e ba osala. Nan le bakaka on va y aller ba osala. Ba osala. Ni le façon le la ndenge na ngaro. C'est ça ba osala non, oza famille Libota libérée na ozo ba. Permet na le baracha ka bo. Non, même pas. Bon, on a ba chaque fois le plus moyen pour soutenir Serre na biso Beldi pour azali entourer le batamaye. Oui. Otali ba papa na biso kwa papa Alain Mabana. Otali ba tuloko ba vie na biso ba Serge Mouina. Otali ba Serre na biso kwa ba Maman Étoile. Ba Serre na biso lokola ba Maman Top. Ozomona 7e bagarre. Donc azali entouré et puis na bande komso abengisa. Oui. Moyen azali ya soutenir ye ezali tala ba film. Ko partager ba film. Tala film ma Belvi. Ozo ba conseil ebele obi ke bande ko ebele ba bisika ba ziba conseil. Oui. Obi ke ngai moko na tali film lobi. Donc te ngai dans ma vie partie na ngai moko na tali na tali. Non, mais te ngai vraiment. Na bi te maman Belvi vraiment azopesa bato conseil. La patronne vraiment Nzambe apambola yo na ba idée bien ozana ngokende ka liboso mondo okenda liboso tende lisusu plus voilà ba fleur voilà tende liboso maman Morote maman Arai Boshi maman Poma maman Tikisa ya pour asilisa ba faire nyonso voilà wana tozaki na partie ya promotion na bakisa mwa moke na lipine parce que lelo yo souci na biso ezali Belvi aza na combat na bandeko ne ya Congo te. Belvi aza na combat na ba film ya libanda. Ba film lokwa ba Maïda, ba film lokwa ba Ombevu, ba film lokola ba la Reine Blanche, ba film lokwa ba A+ wana. Belvi azali anniversaire ya nayebi te soko sala analyse wana. Est-ce que azali anniversaire bandeko na biso ya Non. Na biso na biso. Maman Belvi la patronne aza vraiment na combat na Baptiste comédien. Mais toujours bagarre na Baptiste oyo aza libanda. Baza ba collègue. Baza anniversaire ne tout. Parce que aza likolo. Donc moni ke bango na eza boye. Mais Baptiste comédien oyo Congo awa. Maman Belvi aza na et puis tu as ba film na pour Afrique. Pour Afrique mobile. C'est avantage na Congo na biso. Bali ke Maman Belvi la patronne asala ba film eza bien. Eza sene pe na biso Baptiste comédien. Et ça sur sene po nini na kati ya Congo na biso. Tozana actrice lokola Belvi. Voilà. Et c'est bien ma carte. C'est pas pour rien, parce que c'est pas trophée. Oui, mais trophée, zone, les attentes. Et c'est que nous, c'est pas dire, Baptiste, côté Moussous, pour dire, Maman Koutou, mais Maman Belvi, alors on a mis ça. Complexe. C'est la personne raison. La personne raison. Tout le monde. Oui, tu as dit, Tamoko,
à théâtre na biso pene bando lingo tama so mais so ko tali lelo batu avec énergie oui bon betelo OK pena mboka mo OK place mo ba biso ke ngana taka mingi ba film Belgique oui so ko tourner eleka na ba chaîne ya kini te ali na taka na YouTube nataka na BBNV TV ezo mo lelo Belgique parmi bato ba bundi combat théâtre zonga ba public na biso akoma azonga na confiance na biso c'est que Belgique aza na kati oui aza na kati bon papi Kader aza na raison papi Kader aza na raison Belgique parmi bato ba tomboli théâtre aza na kati à cause de yo contredire yete même aza na raison voilà aza na kati donc aza na raison nzamba pambo na eza pe ndenge moko pe tokobela ndeko na biso Bekam ye pas aza parmi bato babundi mpona théâtre mais sikoyo Belgique moto gashi Belgique akangi la patronne même maman Belgique akangi ye mpe aza na ye na promotion na ye mais promotion na ye moko nde azosali promotion na ye parce que courage na ye naboyaki bordi naboyaki biloko oyo nango bordi okomoloba te parce que maintenant bino basali promotion na ye non parce que ayebani aza pe na bafane na ye bato balingaka ye eza sikoyo bato nde aza na bango nde baozaka na problème na bato aza na bango sijo te cordon apetisi ngana lobi na sens nini parce que aza mutu oyo ajoura pe très bien azosala mosala na ye aosala filme na ye mais siko tena bato baza pemeni na ye bato baolinga siko otala filme nete mpo ya nini bato oui est-ce que boyebi yango ekozala ndenge nini ekozala toujours bien mais mama bele basala effort kaka amata parce que artiste pam ozomata bescalier voilà donc c'est ça donc film na bino les tartifs botala yango vraiment en tout cas yo moto oyo oyebi ke naza famille libota yo moto oyebi ke nalobelaka belle vie yo moto oyebi ke ngai nalingaka belle vie yo moto oyebi ke ngai pena soki belle vie batouche ye na ye alors moyen yango oyo ezali kosala promotion ya film na biso les tartifs parce que moyen oyo ezali ya kosoutenir bandeko na biso ya théâtre so si c'est réellement tosoutenaka bandeko na biso lelo il faut famille libota tolakisa exemple wana tolobake lelo biso nde moto opesa bato leson tolakisa pena ke tosoutenir omoni ata likambo eye bakolobake te famille libota wana bango bafingaka te bango basoutenaka nde belvi ata batongi biso ke afutaka bango bambongo bato bakotala wi basalelaka ye promotion yango afutaka bango bambongo mais enoke ndenge babetaka masolo ya lukuta wana afutaka bango bambongo mais baomona siko afuta bango bambongo ezolobama bazomona bozofinga donc cela veut dire kobima nini mama belvi mutu asaka nini afutaka bino bambongo po bofingele bato yango omoni mikolo oyo naye koyela bino stili oyo mutu azaka mutu nga pele miso nabetisa bino mabaku même famille bota mpe bota te papa kulutu yo mpe olekisi sala promotion babordire boyo ndeni me nga moko mpe na silami naye koyebisa bandeko na nga nyonso bandeko nyonso to oyo bolobelaka ser na biso belvi elobi teke bino nyonso to bolobelaka ye bomonaka ye elobi ke bino nyonso to bolobelaka ye afutaka bino te oyo bopona ye oyo bolobaki non injustice parce que soki otali bien lelo neti nga pesa na exemple na nga moko témoignage na nga ngai nazala na ser na biso belvi na bazalaka na banaye komona ye ndenge azokamba batournage ya major zolozolo bisadidi namonaka nazali komona mpe belvi yango nabeti tour na ina temake na ndokende kokoto oyeba na ina namoni ye mpe alors apart wana toye komonana na théâtre na théâtre donc nakoki koluka te lelo ser na ngai nalukele baproblème ekomake papa kulutu wana moto alukelaki belvi problème soki lelo belvi azofingama boye eza papa kulutu donc famille libota na oyo aza nanu na kati ya berceau oyo amibengami famille libota surtout nga nazoba famille libota bandeko biso tolobelaka belvi mbela ezali boye focus promotion focus mosala na biso focus promotion
Mama Bellevie azana makambo belé à kolobela yé. Mama Bellevie à part théâtre. Est-ce que on m'a dit va bien fait à Moutou. Attends tu vas ke loboko o epesi loboko yé batie mais na biso ba noir. Et comme on a Moutou zo sala likambu. Moutou moko le mso sala kango ebele Moutou moko sala kango te bali ba dimisa Moutou sala kango te ande malamu. Mama Bellevie lelo à part ba film lelo yo asungaka bana litike asungaka mama oyo basi bakoli batata basi bakoli donc Bellevie Kandi aza wana mpona koyede en tout cas bato comprendre biso bandeko Kinshasa pena donc nayebi te gouverneur de la ville akoti apekisana eloko pardon Brazzaville ezalaka te yango makambo oloba yango famille bota nazolaka bino na osala bino émission moko na Brazzaville na kolakisa bino bakwe oyo nga nayebi bari lage bari miadeka delape en tout cas vraiment na kofaire découvrir bino ebele mpe na kolakisa bino bafamille libota ya Brazzaville wana et puis na kolakisa bino ke mwa discipline mpe eza na mboka wana parce que nakataki kosalela bino yango mwa batele réalité mpe mosusu ya kuna na bandeko mpe mosusu bazali balingaka Bellevie Kandi donc na bandeko koloba boye par rapport à makelele na banda koloba boye moyen ezali ya kosoutenir ser na biso yango wana kolobela mama Bellevie ane oyo ntango ekotaki awa bomonaki ndenge akendaki kotika biloko ya bana na baekole ta ndenge asalaki baaction na ye parce que soko lobolobi oyo nakolobela promotion kaka pamba lobela mpe talisa bato mpe ndenge omonelaka mpe ser na biso Bellevie mpo na yo moto ozolobela ye ozwaka ye nani talisa ye aza nani azali moto efo tobatele makasi na Congo azali moto efo biso moko topesa ye lokumu topesa ye respect wana mpo bato mpe bazomona ye bapesa ye respect alors moyen ezali ya kosunga ye totala film parce que soki nga nalobi lelo makambo ya filme oyo lelo famille libota na ngai mpe na bilongoli te tokɔtaki na distraction makasi ok mama na biso mpe ndenge aza wana mama Bellevie alingaka baproblème te toloba yango topesa batémoignage alongwisa bato baémission motu mosusu ayebi ye mpe te azolobela ye aluki kaka nimero na ye le mosusu kolobelela azofinga bato na komone abengi ye moto alapa kamwe azwi nimero na nga wapi mpe alobeli tika kofinga bato na kombo nango donc cela veut dire soki biso tozokɔta na mafinga oyo bandeko bamoni ke nga naza na nga faible nasacroche na Bellevie nakomisa Bellevie on dirait adversaire na nga ale bakosala ni bakoma kokanisa nga na ye ale bino mpe famille boye boye wana te bafingi mama na biso tokotuta babordire lelo te silence focus bafilme mutu wana kobima akolima mama na jingi titatakana ngam nazoyebisa bino shema yango oyo nalobi yango na TV parce que toyoko comprendre. Voilà, merci beaucoup wana bote kolanda évaluation to compilation oyo bote kolanda émission oyo tosalaki pendant lundi à samedi et sali bino plaisir parce que papa Kulutu ya boye ezala te bomesala nango boyebaka ke à chaque moment toanosalela bino yango mpona kotalisa bino ndenge tozolakisa valeur ya mama oyo ser oyo ya biso Bellevie Kandi ndenge azosala musala ndenge azokoma bafilme et surtout que boyebi mama Bellevie chaque mois eza na filme nango donc na 4 je crois bien chaque mois et plutôt chaque semaine eza na filme nango na un mois tosalaka 4 films na Bellevie TV et puis nayebisaka bino chaque fois bobosana te Kandi Star ezalaka et surtout mpe tobanosala effort ya koyebisaka bino yango chaque fois tozalaka na France 24 na TV5 ya biso moko ya mama Bellevie Kandi Star na Bellevie TV donc Kandi Star ezokomela bino bafilme en tout cas bokendaka mpe kotala baartiste mpe oyo bazojue na Bellevie TV bazali susu na Kandi Star et puis na baoyo bolingaka botalaka bafilme wana ngai na bino je crois bien tosuki awa na évaluation bouti kotala merci beaucoup na équipe technique Mitch oyo asimbaki montage et puis prise de vie merci beaucoup na Moïse de la presse azaki wana pour assistance Migra Malundi
papa na Enis Pemba. Merci beaucoup. Et surtout que Moïse Calamité, bon, soit surprise, ngana Moïse na plateau. Famille Boto yo. On peut sabatu kana Moïse. Voilà, merci beaucoup David Timola Nagibiso. Tokutani na ba émission mususu ya sika. Poto solo la toujours ma solo ya Mama Belgi. Allez, nana bino, bye bye.